Sali ba shuker news tu ya Volcanic TV eza ya bino nana ngombe mwana mungala mwana Équateur na mbenga soki na yeboye seke likambu ezali en plus biloko ebeli o na bande ko préparer pona bino pona kwa ko présenter bino biloko o na bande ko préparer ya makasi mingi o ekoki ko sauver pe ekoki ko bikisa na ekoko bikisa mutu moko na moins de 30 minutes 40 minutes mutu à réagir malamu boyebi bien que na kenda resika vraiment gauche droite te na yaka mingi mabe na bisika ya baroki ya papa. Pourquoi? Parce que soki esika neza ya kobeba vie ya papa mobimba eza ya kobeba eza ya kogate yango nalingaka te tellement nalingaka bino bashuker na nga mingi yango nalingaka te ke no papa moko bayebisanga azotelema te o papa wana roki na ye moteur ebebi o moteur na elali vraiment ko sala passer. Pourquoi ça l'a passé? Parce que na moni vidéo moko zo circuler na internet ya ndeko na biso moko ya mobale oyo aza musicien na orchestre moko eza na kati ya Congo Kinshasa eza orchestre moko ya munene oyo bato nyonso tu bayebi ke no mutu asimbi Congo mikolo oyo na Congo Kinshasa eza intel mena musicien na ye wana na moni vidéo na ye na mwasi na ye en plus na yoki ndenge mwasi na zoloba musicien tel pourquoi basali yo boye ozomona vraiment esali pasi eswinga na motema na bite Cobra il faut abima parce que Cobra akokaka bisika o eza na étouffement te yango na bimisi Cobra. Pourquoi? Parce que attaquer mutu nyonso tu o aza na maladie attaquer loko nyonso tu o eza na kokoso attaquer roki nyonso tu o ezo réagir te Cobra yo na kapo attaquer abimi na huile na ye abimi ye moko te huile na ye penza eza vraiment clair par rapport ya huile ya baoba huile ya baoba eza un peu nesi mo orange mais huile ya nani ya Cobra eza vraiment clair makasi soko sui huile ya na Cobra ezo vimbisa ezo tombokisa ezo yesa ngo mulai ezo yesa ngo na ba gestation moko oh yo moko ko comprendre te na mekaki ngo epa ko bai na nga moko boy pale epa ya mobali ya petite na nga moko na pesa ki petite na nga wana na bi ya ma kendo pesa mobali na ameka réaction nyonso te kosama yo yebisa ngai comme andimaki azwaki huile ya Cobra ake komeka abengi ngabi yaya na ngai vraiment huile eza matata nazobanga huile oyo façon etomboki si beau-frère na yo okozala na idée ngabi c'est vrai alobi yaya ezotombokisa roki ekomi lokola Cobra roki ezolala sute roki komi kaka koningana roki komi kaka koningana roki komi kaka koningana alobi malgré nzinge salami nango malgré to gâté na biso terrain mais roki azolala te aza kaka boye lokola Cobra ngabi wana eza bilenge ya Cobra parce que Cobra sa tomboki abimi deya na mokili Cobra yeyo abimi na couleur ya rouge Cobra za matata na huile na ye yeyo aye aza na couleur penza ya clair koleka huile ya baoba bozomona na gel na ye na kati vraiment huile ya Cobra aza vraiment matata pe azotombokisa aza na variation moko lokola ba pitofole aza na variation moko lokola mwana mabe aza na variation moko lokola 5 heures de temps aza na variation moko lokola masuba lapin aza na variation moko lokola masuba dragon parce que masuba dragon eza na ya kobombama pe ezolambama nayebi couleur ne masuba dragon kobima te parce que Cobra bimi na couleur rouge c'est que makambo eza minene mwana mabe aya na couleur ya jaune na couleur ya noir masuba lapin aya na couleur oyo bomoni masuba lapin botala couleur na ye ndenge azozala aza mpe nesi orange mpe nesi nini na banzete ne na kati azali na nga napesa info oyo masuba lapin aza lisusu ebele te en tout cas en plus na Congo masuba lapin ezozwama vraiment lisusu te yango batindaki nga message etikali lisusu stock etikali mingi te oyo aza na posa nango vraiment asote premier
pona kwa kozwa masuba la paix atekami na façon moko non na teka na mwana mabe mais masuba la paix non coup de chapeau na ba client na nganya surtout o bas masuba la paix oui la bimina cobra na yeyo cobra oui yeyo bon mon aza vraiment clair makasi comme on a cobra aza ba réaction makasi mingi papa o azwaki huile ya baoba ameka huile ya cobra papa oyo nalobaki bien huile ya baoba mutu oyo asombi huile ya baoba eza ça dépend ya banzoto mutu mususu huile ya baoba ezosalika na bouteille moko omona aye penza mabe akomita musu 42 cm pe avimbi na façon moko oza na yede te mais na bato mususu baza banzoto ya makasi omona efasala ya 2 bouteilles ou 3 bouteilles nde akomona réaction vraiment ya huile ya baoba mais huile ya cobra aokipe te huile ya cobra palola nyonso tu oyo eza liboso na ye donc ye réaction nini azoya molai en plus azoya ndenge nini azotomboka makasi trop azotomboka makasi trop petite na ngai nayebisinga bi yaya naza na mwana aza bebe mais ezoriske nazwa zemi parce que huile oyo ya nini ya cobra oyo aza motema mabe ngabi te ye aza motema malamu parce que aza na ye cobra bimi po amonaki video wana ya musicien wana ndenge nini aza bien te moteur elali yango wana cobra lobi te na koki ofanda boye te fona bima bozwa video o bopanza ngo botindela ngo garçon wana mona video o aya kozwa cobra na ye akozwa cobra ya huile akozwa cobra ya komela pe na kopesa ye na tigre mpona atongola po nyonso tu wana esala dio na kati ya forêt na ye kuna na kati ya libumu etombokisa nyonso botalaka bitumba tigre na cobra ekozala ndenge nini kozala vraiment matata en plus cobra kozala na huile akozala susu na oyo akomela donc tigre ntango azoya cobra telemi atomboli kingo na ye vraiment nayebi te nani akoganye to nani akotikala vraiment wana eza biloko ya Mama Volcanique TV oyo azobimisa toujours pona nini pona bashoker na nga baza toujours malamu vraiment cobra ya rouge yeyo botambusa video oyo penza mwana mobali wana amona video oyo asenga boyebisi na bombeli ye cobra na bombeli ye masuba ya lapin na bombeli huile ya cobra na bombeli huile ya cobra oyo biloko misato oyo na sa konte tigre pona kotongola na bombeli ye aya kozwa ngo botambusa video oyo komema matoini baya kozwa bakisi na azonga ndenge azalaki parce que bakisi oyo ebukaka meme esika oyo bakangi yo po yango eza bokoko na lobelaka yango talaka l'homme à la taille de Dieu tanga ochanga na ba prière alobi te nana fa ke liboso nana fa avancer en plus nga moko lisusu tanga zo bwakela ngo nzamba balendi na ngai o nzamba ba genou na ngai nzamba ba client na ngai nzamba ba kisi na ngai azosala musala toujours ndenge elongo bane nzambo tobondelaka atie loboko na bakisi oyo mutu nyonso azozwa bakisi oyo nazoyoka eloko moko te ya réclamation à part réclamation ya garçon oyo keno ye alekisaki dose na yebisi emela katikati ya verre yake emela verre mobimba roki aboyi kokita roki atelemeli ye mokili etelemeli lokwa musicien moko boye ndenge alobaki keno tomonaka bolingo eza moke kasi soki etelemeli yo na babiceps nango eleki meme mokili na molai donc c'est ça tango vraiment mwana mabe atelemelaki ye vraiment azalaki penza kolela lelaki pe abengaki pe azwaki solution na ye vraiment oyo eye tango ebimi boye seke beli malamu cobra aza sur le terrain aza cher te kaka lokola baninga na ye ndenge bazali bapitofole bazali ndenge ye pe azali na talo moko ya malamu mpona baclient na nga nyonso tu oyo bakozala na posa nango vraiment
botambusa video oyo boyebisa garçon wana cobra déjà essayé cobra bimi po na ye ata basalaki ye nini cobra ekozongisa ye na nzela. Vraiment nabosani te huile ya baobab toujours ezali huile ya baobab yeyo azalaka mwa nesi orange bokomona gel na ye na kati te mais yeyo huile ya baobab azana toujours en tout cas na bato client na nga nyonso tu bazwi huile ya baobab loba ozala penza na nzoto oyo penza ekota makasi po efungwama te bozomona différence huile ya cobra yeyo bomona aza clair makasi huile ya baobab yeyo aza un peu flou un peu orange un peu jaune makasi un peu mais huile ya cobra yeyo bota huile ya cobra aza clair tina kati po aza motomboki ya makasi mingi. Huile ya cobra bao masango lokola huile ya baobab te huile ya cobra ba masango boye. Mama ou bien papa ozwi huile ya cobra otie na maboko mibale osimbi otie na katikati ya makolo obandi kosala roki boye malembe na kati ya douceur to osali roki boye omati oye nango tina mutu nango opeti mutu na ye boye kaka okiti malembe osimbi yango omase ndenge ezalaka omase ozongisi yango na se omase omatisi yango likolo omatisi yango likolo ozokitisa yango na se ozopesa yango forme okomi kota mutu opeti yango biloko apozongi obande soki komase au moins 2 minutes ya komase huile ya cobra na kati ya roki ya papa. Vraiment nalingi bino mingi wana huile ya cobra esi eza déjà sur le terrain pe ebeli déjà ebeli penza malamu parce que namoni résultat nango pe cobra ya mai namoni résultat nango la malataille de Dieu. Bisous papa kote ozali bisous na les Flaviance bisous na Didi Kinwani merci beaucoup na onyo surtout Ozosala. Merci beaucoup ya Didi Kinwani. Merci beaucoup à Bédachou, le patron de l'air boss, les millionnaires du Congo à Bédachou. Merci beaucoup nos honorables Gaïta Claudia Nakacha Brazzaville Oazo Kunda ba honorable Nyo surtout Gaïta Claudia. Merci beaucoup na les boss de l'air boss, les boss au Cana, les boss au Cana, Moutambo ya makasi à Simbi Brazzaville. Kitisa bato nyonso tu oyo bazalaki na kati ya Brazzaville na banda odondo mwa mutu likolo onga famille ya boye yo le boss au Cana ye na c'est les boss au Cana, les boss de leur boss, les patrons du moment, les patrons live, les patrons du moment. Merci beaucoup les boss au Cana. Merci beaucoup Nabino nyonso tu boza malamu Christian bébé na bosanyo te radar les vrais bébés. Merci beaucoup na bourgeois gentil garçon mon play garçon mon bogan na kati Autriche. Bourgeois, merci beaucoup. Na soki na bosa les Flaviance c'est que na andoki les Flaviance moto a simbi penza binana ko kofanda boite 10 000 € c'est quoi nana yo penje fo zala. Merci beaucoup les Flaviance so na bosa ne to maluwaka na kompe andoki to maluwaka merci na onyosto sala ou de chapeau merci beaucoup tant que dit que nana ninga bijou nana ninga boy merci DHL déjà qui était sur le terrain na moni penza bravo na tomaluaka merci beaucoup na bino nyonso tu bozala malamu bisika bozali na lingi bino mingi bisou na famille na nga mobimba bozala bien au revoir.